Kombona yo elonga nanga, kombona yo elonga, kombona yo elonga nanga, kombona yo elonga, kombona yo elonga, kombona yo elonga, Yesu, kombona yo elonga, kombona yo elonga, kombona yo elonga, Yesu. Kombona yo makasi nanga, kombona yo makasi, kombona yo makasi nanga, kombona yo makasi, kombona yo makasi, kombona yo makasi, Yesu, kombona yo makasi, kombona yo makasi, kombona yo makasi, Yesu. Kombona yo elonga nanga, kombona yo elonga, kombona yo elonga nanga, kombona yo elonga, kombona yo elonga, kombona yo elonga, Yesu, kombona yo elonga, kombona yo elonga, kombona yo elonga, Yesu. Kombona yo elikia nanga, kombona yo elikia, kombona yo elikia nanga, kombona yo elikia, kombona yo elikia, kombona yo elikia, Yesu, kombona yo elikia, kombona yo elikia, kombona yo elikia nanga. Kombona yo solution nanga, kombona yo solution, kombona yo solution nanga, kombona yo solution, kombona yo solution, kombona yo solution, Yesu, kombona yo solution, kombona yo solution, kombona yo solution, Yesu ngai namona yo, Yesu namona yo, amona yo, Yesu namona yo, ngai na simba yo, Yesu na simba yo, ngai na simba yo, Yesu na simba yo, ngai namona yo, Yesu nanga namona yo, ngai namona yo, Yesu namo, oh nanyako kanina yo. Alléluia, alléluia, amen, alléluia, alléluia, kombona yese kuma, anako kanina yo, alléluia, alléluia, amen, alléluia, alléluia, kombona yese kuma, anako kanina yo, alléluia, alléluia, amen, alléluia, alléluia, kombona yese kumama, oh il est vivant, Jésus, il est vivant, oh il est vivant, Jésus, il est vivant. Le tout-puissant Jésus, il est tout-puissant, le tout-puissant Jésus, il est tout-puissant. Alléluia, alléluia, amen, alléluia, alléluia, kombona yesekum, anyakokanina yo, alléluia, alléluia, amen, alléluia, alléluia, kombona yesekum, mama, oh il est vivant, Jésus, il est vivant, il est vivant, Jésus, il est vivant. Les tout-puissants, Jésus est les tout-puissants. Tout-puissant, Jésus, le tout-puissant. Oh, le pain des vies, Jésus est le pain des vies. Oh, le pain des vies, Jésus, le pain des vies. Alléluia, alléluia, amen, alléluia, alléluia, kombona yesekum, anyakokanina yo, alléluia, alléluia, amen, alléluia, alléluia, kombona yesekum, alléluia, Hosanna, alléluia, nananaya, alléluia, nananaya, alléluia, Hosanna, alléluia, nananaya, alléluia, nanaya.
Hosanna na Yahweh, Kimbo Alléluia, Alléluia, Nananda Alléluia, Nananda Alléluia, Nananda Alléluia, Nananda. Jésus ne changez pas, Jésus ne changez pas, Alléluia, Jésus ne changez pas, il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne changeait, Jésus le roi des rois, Jésus le roi des rois, alléluia, Jésus ne changeait pas, il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne changeait, Jésus m'a libéré, Jésus m'a libéré, alléluia, Jésus m'a libéré, il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne changeait pas, oh alléluia, 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 alléluia. Abongwanite, alléluia, alléluia, alléluia. Azanzambe, alléluia, alléluia, alléluia. Azaawe, alléluia, alléluia, alléluia. Tobelelie, alléluia, alléluia, alléluia. Tobelelio, alléluia, alléluia, alléluia. Onatongo, alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 amen. Tongo etani, bien-aimé dans le Seigneur, maman yako sanjo l'ensemble, et le bamunene yako le banantongo allélo. Merci Seigneur pour la grâce accordée a été na la mouka na tongo allélo. Merci le roi de rois, merci le Seigneur de Seigneurs, le Dieu qui vit éternellement. Alléluia na la kilo kolabon koufi. Merci papa, on a bolingo na yo, on a mana yo. Oh la musinga, natongo alléluia, la compter parmi les vivants, bien-aimés dans le Seigneur, soyons reconnaissants envers notre Dieu. Alléluia, ebele balamukite, ebele pe bakola mukate, bien-aimés dans le Seigneur, c'est une grâce. Et o epesa melebiso et pas une ensemble olo à sa mise à jour nae quand na bomo na yo prete yonde o répandre souffle de vie. Alléluia, biso to le quitter ba o ba kola mukate ba o ba la mukite ba o ba kufina sa pongi to le ki bangote. Alléluia, bien-aimé, tozo kumisae on a mu pepe olo atie katina yo ete yonde oloba yonde otelema. Alléluia, sois concentré, bien-aimé dans le Seigneur. Na tongo alléluia, et na culti à tongo, na prière à tongo, pour ce que l'ingété, ressur journée na yo, ressur na na prière. Alléluia, kola la te petit alitango ya tongo. Alléluia, sois concentré, bien-aimé dans le Seigneur. Et bundi sa pongi, bundi sa bolembo ya tongo tongo, oh kumama, le roi des rois. On ne sait même pas calculer depuis quand tu es Dieu. Tu es grand à tel point qu'on n'en a même pas l'idée. Et Dieu est grand. Et il est grand qu'on n'en a même pas l'idée. C'est pourquoi ce matin, bénissons-le et élevons son nom. Les noms qui est au-dessus de tous les noms. Les noms qui est au-dessus de tous les sorciers de ta famille. Alléluia. Bénissons-le. Bénissons-le. Ongo ya kokumi sans zombe ezali bakufite bango nde batu bakoki kokumisa ye ezali onanga tokumisa ye na tongo lelo nonoko na yo ekangama te maloba ezanga te. Alléluia, ndeko na ngai utiliser ba vocabulaire na yo mpona kokumisa nzambe oyo kanisa bolama nzambe ebolama nzambe elekebele kati na bomoi na biso. Bien-aimé dans le Seigneur, tozokumisa ye le roi des rois, le Dieu qui vit éternellement, le Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Alléluia, il est saint, il est saint, sa sainteté n'a pas de limite. Alléluia, kumisaye, natonga lelo, il est dit. Alléluia, nzambe wa bateli yonanga. Pendant le 1er janvier, timkolo lelo, adali ko batela toujours.
sala bilan ya ba oyo ba kofi banda ndenge to bandi mbula otilelo ebele basili kokufa akati mitema. Alléluia. Ebele bazana ba koma na tango oyo. Ebele bazana ba soins palliatifs na tango oyo. Bazali kozelete souffle wana suka ikata. Yesu ndeko nanga. Kumisa Yesu na yo kumisa na tongo lelo. Yo souffle ezali nano na mobimba nango. Alléluia. Tozo futela ngo mbongo te ezali na mawana ye. Yango nde tozana bongo. Kuma mana yo papa. Sanjula mana yo na tongo oyo. Na élever kombo na yo. Na bénir kombo na yo. Peut-être aujourd'hui incomparable, aujourd'hui infaillible. Sokina yote, nanani mususu. Merci le roi des rois. Merci Seigneur notre Dieu, parce que je suis compté parmi les vivants. Alléluia, qui ne te craindrait, roi des nations. C'est à toi Seigneur que la crainte est due, car parmi les sages des nations et dans tous les royaumes, nul n'est semblable à toi, nul n'est semblable à notre Dieu. Il est incomparable, il est infaillible. Est-ce que yonanga yoko kolobanatongo alléluia que Seigneur, je t'aime Seigneur, alléluia, que je t'aimerai tant que je vivrai, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que dans ton alléluia, ton kokoloba était Seigneur, je t'aime et que je t'aimerai encore tant que je vivrai, je t'aimerai encore. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Et yende makasi na biso de konanga. Et de konanga tozo kumisa ye. Yende makasi na biso makasi oto zali le loko résister na Satan, na ba démon, na bandoki. Et zali kota epaye na Jésus. Alléluia. Est-ce que tu que l'Éternel, mon rocher, je t'aime l'Éternel, mon rocher. Yende libangalanga. Ici kana kende karo bombama. Alléluia. Il est ma forteresse. Il est mon libérateur. Yende mutu ako libéré yo na ban prisonnier so ya diable. Ndekolanga tongo alléluia. Il est mon Dieu. Tu es mon Dieu. Alléluia. Mon rocher où je trouve un abri. Ndekolanga azilia solo. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Avant la commission, Natongo alléluia, alléluia, ensemble tata. Alléluia, décolanga, et ce que l'ingo reçu, et kola, quoi adorer zombie, alinga kaba adoration, l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Cette heure-là, yangonde bisotozali yonanga, yangonde tongo toyaka, et toyakoluka, et longinaye, l'entongo des aliments oye azali, et natongo des aliments oke bisotozali koya, koko saba dossier nabiso, yalibosotozo senga, mawana. Seigneur, pardonne. Alléluia, nous sommes tous tes enfants. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. C'est toi qui nous as façonnés. Pardonne, Seigneur. À qui irions-nous? Sokobo ibiso, papa. Tokende sus nana, sokobo ingai papa, aokende ane sus nana, yamangai na tongo alelo, accueille-moi, agrée-moi, alléluia Seigneur, aïe papa, yambangai na tongo alelo, yambangai na tongo alelo papa, et Seigneur notre Dieu, namabe nanga nyonso, et kotangela nga mabete, efface toutes mes transgressions, et jette-les au fond de la mer, Seigneur notre Dieu, il est écrit que tu as été offert pour nos offenses, et tu es ressuscité pour notre justification. Justifie-moi ce matin. Yamangaï Seigneur, agrée-moi Seigneur, accueille-moi Seigneur ce matin. Et Seigneur, justifie-moi, justifie-moi, ô Père éternel. Alléluia, ndekolanga tozo bonela. Oh badiko senga manaye, abomo na biso, papa manayo, et quitte la na tongo alelo. Au secours Seigneur, yangonde tango yake, oh loba, oh ezali kat na motema na yo, oh ezali ko tungisa yo, ndekolanga uzana ndako na yo, place moto akoyoka yote, ikambwana oloba kango et pas mutute. Alléluia, fukama, bonde la soit concentré, kola la te, et na tongo alelo. Oye peut te trouver solution na ba problème na biso na makasi na biso te na nguya na biso te mais na molimo na ye yende asala papa telema na bomo nanga papa tala ba blocage nyonso et telemi liboso nanga de kolanga yonde toyebi problème na yo bana koloba toye peut toloba na tongo alelo yango nde loko toyeli yango nde loko tozali koyela tongo nyonso to trouver grâce na misu na ye
terre de gloire, n'a trouvé grâce na misu na yo. Papa t'as la blocage, dans la vie nanga, rien ne semble marcher. Papa t'as la makambanga mikanda, t'as la likambo ya kobota, t'as la likambo ya kobala. Ndeko na moko na moko, abandi ko enimere makambo na ye. Papa t'as la makambo ya santé nanga. Alléluia Nzambe, na boyi maladie. Au nom de Jésus, Papa na yo kofunda Satana, na yo kofunda bandoki ya famille, na yo kofunda ba nyonso tous ceux qui m'en veulent, tous ceux qui veulent ma perte. Seigneur, na yo kofunda bango, o s'en charger na bango Seigneur. Et à mon avis, elle a radicalement changé. Change ma vie. Lève-toi, Seigneur, ce matin. Et lève-toi, Seigneur. Alléluia, pour restaurer ma vie. Lève-toi, Seigneur, ce matin. Que mes ennemis soient dispersés. Lève-toi, Seigneur. Na vivre miracle na yo. Na vivre prodige na yo. Lève-toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dans ça, la miracle. Dans ça, na vivre miracle na yo. N'est-il pas écrit que avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Seigneur, ce matin, élève-toi, écrase tous mes ennemis, écrase tous ceux qui m'en veulent, tous ceux qui veulent me détruire, écrase-le au nom de Jésus. Papa, porte nanga, ezai kangama, makambo ezali kokende libosote, papa tonyoso munguna kangelanga, fongolanga yango au nom de Jésus, au nom de Jésus, fongolanga ba porte nyonso papa, fongolanga ba porte, alléluia, dékolanga Bondela, alléluia, papa, n'est-il pas écrit que la main de l'Éternel est élevée et que sa main manifeste sa puissance? Seigneur, Natongo Alelo, manifeste ta puissance, le bokonayo est brisé, balien se kanginga, ba blocage nyonso, le bokonayo est brisé yango, est broyé yango, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, papa, ba Goliath nyonso, ba telema liboso langa, koisa bango, au nom puissant de Jésus, koisa ba Goliath nyonso, alléluia. Nzambe tata, ba jeya nyonso ba telema liboso nanga. Alléluia Nzambe, yo toi qui es mon rocher libanga oyo et la lisa ba jeya nyonso ba telema liboso nanga. À mon avis nanga échangé, na bala, na bonga. Alléluia, na eba Nzambe, na eba kotanga Biblia, na la fainéante spirituellement. Alléluia Nzambe tata, moto la yo pe la kat nanga. Oyo na tongo alléluia, cher Saint-Esprit de Dieu, activez la faim et la soif de Dieu. Katina bombo nanga, activer la passion de Dieu. Alléluia, nazala moto na makambo Nzambe, e batinda ngai na makasite, e balandela ngai te. Alléluia, Molimo Santo, yango tango tozali kosenga ya nzoto, tosenga pe ya piété. Alléluia, papa marteau na yo, e briser nyonso katina ngai ya mabe. Alléluia, Nzambe, ya motema mabe, e ya kitetu, nyonso ezali ke ya mabe katina ngai papa, marteau na yo, e briser yango, e broyer yango Nzambe, e kisanga na brisement, je vais me conformer à ta parole, je vais marcher à la lumière de ta parole, au nom puissant de Jésus. Alléluia, Nzambe dans mon alo, beaucoup d'alo, et dans l'opérationnel, katna bomo nangai, Seigneur, au secours, nabitumba nyonso nangai ya molimo, papa nazoko kate, oyo zali kolala te, ba insomnie, oyo zali na ba souci, tozo même ba souci, nyonso ba pensée nyonso négative, à l'obéissance de Christ, tozo même ba problème nyonso, à l'obéissance de Christ. Alléluia. Bien-aimé, tombe le Seigneur. Oh, bondela, natongo, alléluia, papa. Azaliwa, natongo, yende mutoyaka. Il est là, il est avec nous. Oh, ce matin, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur. Il est là. Il est avec nous ce matin. Bien-aimé, dans le Seigneur, notre commune à Soukate. Et bien-aimé, yangonde toye na tongo ezali moment oto zali koya ete tokutana naye yende azan po sazwa ba dossier na biso amema yango ndekolanga tongo nyonso kozanga te tongo nyonso kozanga te. Alléluia yaka ete to bondela po ete o reçu journée na yo ndekolanga ezosenga ke o reçu na prière yangonde tokoyoka liloba na Nzambe nasiba tokotika journée na biso na maboko na Nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur ete journée na biso eza la journée meilleure ete ba mauvaise nouvelle toko boya yango toko repousser nyonso ezali ya munguna kaka volonté ya Seigneur nde esalema na micro ya tongo lelo ezali wabino mote Philippe. Bien-aimé dans le Seigneur soki ezali mbala na liboso ya liboso s'abonner na no poete obanda kozwa ba notification en temps réel ndekolanga soki ndenge to bandi bonano like te like bo commenter bo partager
ndenge pe toujours solaboye andeko langa olie que o partager makambo ezanga tina da partager makambo nzambe po ete milimo ebika ndeko langa po ete bayebi nzambe te bayeba nzambe ndeko langa yango nde toyeli na ntongo ya lelo tokoyoka maloba na nzambe maloba na bomo na nsima nde tokotika journée na biso na maboko na nzambe tokomi moment ya koyoka parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as commis moment yakoyoka maloba na nzambe maloba na bomo maloba na nguya maloba ezali komonana na ezali komonana te. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois aimer la parole de Dieu. Si tu aimes la parole de Dieu, tu aimes Dieu lui-même. Bien-aimé, nzambe pe akose pelana yo nzambe azana posa mona ete totikala na ignorance te meto bimana ignorance. Bien-aimé dans le Seigneur, yango azali koloba ete peuple na ye ezali kokufa po ete bazali na kati ya ignorance. Bimana ignorance, bien-aimé dans le Seigneur, et yaka okangama maloba na nzambe yango na tongo lelo avant aussi sa culte na biso. Bien-aimé ya tongo toko tanga nano maloba na nzambe toko yoka la pensée de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, nzambe alingeli biso ni na tongo lelo yango pona ko réussir journée na yo yaka kangama na nzambe zala mutu ya molende e ko lemba te tongo nde ba bato lokola ba Jacob ba bongwana ba akoma Israël pona tongo ayebaki kobunda bitumba ya tongo ndekolanga bunda na tongo na prière kolala te lamukaka tongo nyonso ete toluka elongi na nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, na tongo lelo tozali kaka na mukanda wana ya 3 Jean ototangaki la fois dernière. La fois dernière, totanga na 3 Jean verset 2, mais les lots tozali kotanga na verset 11. 3 Jean verset 11 et na chapitre moko yango ndekolanga ekola Bible na Luka ete otanga ta Nouveau Testament nyonso banda e bandeliti na suka ekozala malamu mingi. Awa ndeko azali koloba bo apôtre Paul azali koloba na ancien à le Bible. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Encore une fois, bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Bien-aimé, donc le Seigneur, Toekolaki, Mukoloana na chapitre, na verset 2 plutôt, que et Sengeli était moutunionso à prospérer. La posa nzambe ezali était moutunionso à prospérer. Mais awa siko ezali condition pour être moutou à prospérer, pour être au prospérer. Bien aimé dans le Seigneur, yangonde apôtre alobi que à prospérer à tous égards. Mukolana tolobaki que ko prospérer kaka na domaine mon côté domaine misusu ezali ko prospérité. La prospérité ezali propriété na biso, ezali héritage na biso katina Yesu. Pour être assez à pambola biso katina na molimo. Bien aimé dans le Seigneur, avant que le Seigneur nous avait déjà béni. Namukandaya Ephésiens chapitre 1 verset 3 et le but était il nous a béni de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Nenge nazali koyebi sabino tango nyonso ezali lokola mwana oke azali ko bota na famille ayeko kuta bomengo ebele déjà na kati ya famille wana. Bien aimé dans le Seigneur, maintenant que akoya akomi bébé akozwa bomengo na mbala mokote. Bien aimé dans le Seigneur, akozela eteti tango akokola akomona par contre na ya banque na ici efungwama. Bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que tango ke obotamika na Yesu ba compte bancaire et c'est fungwama dayo ya lola et c'est fungwama yango nde tango ke uzali kokola te moyen ko en possession et ya ba compte bancaire na spirituel ezalité. Bien aimé dans le Seigneur, alobiki okola ndenge état d'âme na yo ezali kokola. Bien aimé dans le Seigneur, le grand problème se pose sur l'état d'âme ya batu. Lelo état d'âme ya batu ezali malamu te pona nini po ete bandimela Yesu te bamona nzambe nanu te na verset totangi lelo yango nde mutu ezolakisa biso ke ils n'ont jamais vu Dieu. Ils n'ont jamais vu Dieu. Ils n'ont jamais accepté Jésus dans leur vie. Bien aimé dans le Seigneur, yango nde état d'âme ya mutu ebongaka tango ke mutu okomi mwana nzambe tango ke okomi mukristo yango nde état d'âme na yo ekobonga.
yango nde me na ntongo ya lelo azali koloba boye bien aimé. N'imite pas le mal, ko imite mabete, ko sale la mabete, ebele abana nzambe lelo, bazali ko sala makambo mabe, bazali komiye bate, bazali envoûté, azali impudique, azali munoko, azali motema mabe, azali na makambo nyonso mabe, mais azoye bate, l'une des armes na zolo belango tango nyonso pete, bana nzambe boyeba, esengeli makambo oyo ke boye kolango. Moko ya arme oyo munguna salaka ezali envoûtement, envoûté conscience na yo, envoûté bomoto na yo, yango nde ozusala n'importe quoi et tu trouves que c'est normal, bien aimé dans le Seigneur. Yango nde to imiter malamu, to imiter mabete, bien aimé yango nde prière nanga ya tongo lelo ete ndeko nanga ozamo na nzambe tozali ko se comporter mabe kutu koleka ba pagan, bien aimé dans le Seigneur. Wana olobake ozali ensemble, bien aimé dans le Seigneur, ko imiter ma bête, mabe o bato azali kosala et to sala bo to kende Dubai yo pe okay ko l'action okay ko pesa nzoto kuna bazali kosala bo soki okay kaka bazana bango kaka ke bo banda ko bimana kaka tala bambongo ebele ba ko pesa yo kaka ba carte bancaire tala tonda bambongo, bien aimé dans le Seigneur. Mais yo mwana na nzambe ko imiter yango te ndeko nanga nini ozali ko imiter oyo to ekokuta na mboka oyo to ekokuta na sena mokili oyo ko imite ya mabete, imite nde ya malamu ndenge bosenga ezali na tongo ya lelo imite ya malamu yango pona nini. Mais le bien mais celui qui fait le bien est de Dieu. Oyo azali kosala malamu aza ya nzambe oyo azali awa tosolobela na bakristo nazolobela na bapayen te, mais mokristo nyonso oyo azali kosala makambo malamu aza ya nzambe. Mais celui qui fait le mal n'a point vu Dieu, il n'a pas connu Dieu, il n'a pas reçu Dieu dans sa vie, il n'a pas reçu le Seigneur Jésus dans sa vie, bien aimé dans le Seigneur. Yango nde maloba tonga lelo tolingi to prospérer, ceux qui olingi prospérer imite le bien na mutu nyonso, na mobali na yo, na mwasi na yo, na bandeko na yo, bien aimé dans le Seigneur. Ezali bolamu wana ezali ko sala kaka na église bayebi ke ozamu santu, mais est-ce que na ndako pe bayebi ke ozamu santu, bien aimé dans le Seigneur. Ozoteya ozamu sali na nzambe, est-ce que na ndako na yo na famille na yo bayebi ke ozali mona nzambe, ou bien ozaka maka mabe kaka lokola ba pagano nyonso, bien aimé dans le Seigneur. Yango ezali très important peut-être to changer tant que nano changer te nano yebi nzambe te nano bongwani te yesu nano avanda te kati na bomo na yo. Yango ministère o tozali ko privilégier la parole yango ndeko nanga yango yesu atindi biso to côté la bonne nouvelle ezali ke yamba nanu yesu na bomo na yo, yesu avanda kati na yo, yesu akoma mokonzi na yo, yesu abanda ko contrôler vie na yo. Soki a contrôler vie na yo okomona ke okobanda kosala malamu kutu sanke mutu atinda yo ke osala malamu. Yango tango ozali komona ke mutu azali ko umela kaka na mabe, donc nano ayebi nzambe te, nano andimela nano te, bien aimé dans le Seigneur. Yango nde exhortation ya tongo lelo soki olingi omona bolamu na kati na bombo na yo, soki olingi o prospérer ko imiter makambo mabe te, ko luka osala makambo mabe te, zala na motema polele, motema peto, motema na yo ezala ya bana nzambe, ezala motema mabe te. Yango nde okomona ndenge nzambe akosala makambo ebele. Yango nde makambo susu ezali ke bolamu ozali kosala na mobali oyo yo, bien aimé dans le Seigneur. Makambo ezali kosala malelo na mabala ezali c'est vraiment c'est scandaleux, bien aimé dans le Seigneur. Comment se fait-il que mobali wana mwasi wana ozali ko kende na etina intimité boboti na bana et ozosala makambo mabe pona nini, bien aimé dans le Seigneur. Et surtout ba oyo bazali ko kabona bo kaboni olingi kaka ke omona kaka ke a souffrir ye akomona na ko faire souffrir ye akomona ako souffrir
bien aimé dans le Seigneur, tant vous allez koka na bongo, mais tant que comme qu'il y a prière, moto, buka, buka, et zo bukanate, et kotika la paix ko bukanate, bien aimé dans le Seigneur, yango, attaque bokabwani, osai en zambe, monisa que non, osai en zambe, que non, soki ke akozwa mabe, elanda ye na mabe na ye, mais yo te osuetele mabe te de kolanga, yango de makambo, ok, Saint-Esprit alingi te ke biso to sala, ko souhaite mabe na moninga te ke po bokabwani ou bien ke po bozo kanate bokabwani. C'est vrai. Eza makambo ndenge ko me ko inana tala ko inana ndenge koti okomi ko sala ete bana bamona ke yonde muto zali malam mais papa na bango azali mabe ou bien yonde muto zali malam mama na bango azali mabe. Bien aimé dans le Seigneur, boko sabana na babiloko wana te ndeko langa luka ete tout ça là malam yango nde exhortation ya tongo lelo soki olingi o prospérer imite les biens et non le mal. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui fait le bien et de Dieu, mais c'est lui qui fait le mal et du diable, Satan, c'est le Satan, il vient dans nos vies pour dérober, pour détruire, pour égorger. Azali alinga kabisote yango de temps que yo zali na nature na ye donc ozali ya diable ozali ya nzambete motema mabe wana ezali ya diable ezali ya nzambe na bisote. Bien aimé dans le Seigneur kanda wana ezali ya nzambete ezali ya diable fongola elongi seka atako seka elongi kangama soki lokola ni. Bien aimé dans le Seigneur, yango nde tozomona ntango église primitive, église des réveils et banda ezalaki ke brochure moko ya le cœur de l'homme yango ntango lumière ya Saint-Esprit ezoya kokota moto azalaki nano elongi kangama mais ntango lumière wana evandi babiloko nyonso bamagorido bamiselekete nyonso ezalaki kati na moto ekimi yango nde omoni elongi efungwami abandi koseka. Bien-aimé dans le Seigneur, tata na yo azali nzambe ou bien ezali diable yonde opona na tongo alelo menga na zoponela yo ete tata na yo azala nde nzambe ezala nzambe nde azala tata na yo okomona elongi na yo ndenge kofungwama yango nde maloba otosaki nango na tongo na lelo. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment très reconnaissant pour la parole otoyoki na tongo alelo. Que toute la gloire te revienne, que tout l'honneur te revienne. Moko na moko azopesa motema na ye epai na nzambe. Seigneur na pesi yo motema na nga na fongoli yango apa kota kat na nga vanda kat na nga zo contrôle ya motema na nga apa mungu na azwata yota moko te. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que zo de la paix pour na motema na yo ozomona motema na yo motema kangama motema libanga yango soko kangeli mutu kanda ofongola kate fongola ba nyonso baza na prison ya motema na yo na tongo alelo. Seigneur notre Dieu, loba ke mutu yemoko aina yo, bien-aimé, mais soki ke mutu yemoko aini yo te yoko kangela mutu te na motema na yo. Bien-aimé dans le Seigneur, tozo bondela na tongo alelo moko na moko pesa motema na yo epa ina nzambe monene nzambe oya salaka makambo obana batu bakoko sala te motema na ngai papa bisaleli na ngai na pesi yo Seigneur apa nyonso ya mabe brise yango nyonso ya mabe longola yango Seigneur nazana posete na salaka malamu. Bien-aimé dans le Seigneur, apôtre Paul aloba boye e mabe onalingi kosala te yango de nazali kosala malamu onalingi kosala mais nazokoka kosala yango te nana kokangola papa kangolanga ete na tongo lelo nasalaka malamu nasala mabe te. Délivre-moi Seigneur na mabe ezala na esika te kati na bombo nanga ebandi lelo te yaya nazali ko culpabiliser yote. Bien-aimé dans le Seigneur, ezali po ete okorige yango oluka lisungi epai na nzambe. Seigneur sunga ngai papa na bima na makambo mabe bima na bizaleli mabe bima na pite oyo ekangi ngai na bima na kanda oyo ekangi ngai. Haleluya
bima na moibi oyo bima bien-aimé dans le Seigneur liste ezali mula yo moko toyebi caractère na yo nature na yo ninango et empêchaka la manifestation ya Saint-Esprit kati na yo bien-aimé dans le Seigneur le bike oyo asalaka mabe nano amona nzambe te ya yango de zomona lelo ba difficulté de ba église bato nano ba mona nzambe te batonde lelo na kati ya ba église alléluia abana pesi motema nanga eza la propriété na yo zo contrôle ya nyonso cher Saint-Esprit na pesi motema nanga na tongwa lelo bien-aimé dans le Seigneur alléluia papa maloba na yo lobi eteto imiter les mal te Seigneur sungangai papa na salama bete na salama be na imiter yango te na landa ngote papa na landa nde malamu na salande malamu au nom puissant de Jésus pa bonde la kande boy ko belela ete nzambe akota kati na yo Seigneur azwa contrôle asala nyonso ya komona elongi wana ekofungwa mayo ezali diable ezali milimu wana vandi kati na yo au nom de Jésus et esprit mon côté maléfique ya kanda ya pité esprit mon côté ya mabe evanda kati na nga au nom de Jésus esprit maléfique nyonso ebima e libéré vinanga na kombo na Yesu atomboli kombo na Yesu na kati na motema na nga atomboli kombo na Yesu na vi na nga na ndako na nga na bana na nga apazo contrôle ya bana na nga ba imiter ma bete mobali na nga imiter ma bete mwasi na nga imiter ma bete famille na nga ba imiter ma bete tokoma famille ya bato oke basalaka malam ya bana na nga basala ma bete ba imiter ma bete au nom de Jésus au nom puissant de Jésus alléluia Bible le dit que c'est lui qui fait le mal il n'a point vu Dieu donc il est du diable papa na boy kozala ya diable alléluia mon âme n'est pas à vendre au diable amenanga izali pona yo Seigneur amenanga izali pona yo nalingi na mona yo nalingi na tambula na yo nalingi na salela yo nalingi na za la propriété na yo na la patrimoine na yo alléluia nalingi Seigneur notre Dieu na la ya yo alléluia ti mukolo oyo koya kozwa biso na sena moyo oyo alléluia tongo alléluia bien-aimé est-ce que zo bonde la pona yo yango nde makambo ebongisaka yango na soki ebongi yango nde okomona prospérité ndenge ekoya yango nde état d'âme yango wana état d'âme na yo ezali ndenge ni na tongo alléluia bien-aimé dans le Seigneur Kikete natongo alléluia alléluia état d'âme na yo ezala pona nkolo Seigneur bongisa yango alléluia nzambe tata ma semence mon côté ya mabe evanda na état d'âme na au nom de Jésus mboko na moko zo pikola ma semence nyonso ya mabe semence nyonso ya mabe katnanga alléluia apikoli yango semence ya kanda ya famille et semence ya pité semence ya botomboki semence nini ezali kati na yo pikola yango na tongo alelo tongo toyaka po tobongisa po te tokokota na bénédiction na biso tosi topambolami déjà bozomona teke bavi na biso ezali kobonga te mpo na nini mpo baétat d'âme na biso ezobonga te baétat d'âme na yo ezobonga te banda okoma mokristo metala kaka ser na bino bosololaka te okangela nani kanda libere ye na motema na yo état d'âme na yo yango wana au nom puissant de Jésus soki mpe ezali ya sorcellerie alléluia sorcellerie mpe inconsciente pikola na pikole ya sorcellerie inconsciente yango tala na bandoto na yo nde okoyebaki ozali na sorcellerie inconsciente pikola yango au nom de Jésus nous avons ce pouvoir là le Seigneur nous a donné ce pouvoir là na pikole sorcellerie inconsciente sorcellerie ya famille et lien ya famille alléluia et katana na tongo alléluia au nom de Jésus yango nde tobondeli na lolenge toyoki na maloba mais ça c'est plutôt bandi kobelela nzambe tongo toyaka ete pona kokosa ba dossier na biso Seigneur pardon papa kota makambo na nga libere ngai papa na bapasi oyo na ba maladie oyo alléluia mimonisa tata mimonisa nzambe na nga avana mona ba porte fungwamela nga fungola ngai ba porte papa fungola ngai ba grande opportunité fungola ngai Seigneur alléluia tikete eto bandi ko déclarer l'excellence na bongo na biso tala toujours vivre kaka ba miente toujours vivre kaka kaka ya mi makambo kaka mike Seigneur notre Dieu excellence na bomo
nanga tozo déclarer miracle papa miracle na yo tongo toyaka na défensive yangonde toyaka ko invoquer Nzambe po ete Nzambe ndeye asala papa kota makambo nanga intervient dans toute ta puissance. Alléluia, au secours viens Seigneur notre Dieu pour restaurer vie nanga. Alléluia papa amona Seigneur de grande opportunité moi na botami na famille riche akomi kotambola azanga li papa azangi miliki akomela. Non, nous sommes nés en Christ déjà béni. Alléluia, Père de gloire, tikete na kota na bénédiction nanga, tikete na kota na bénédiction nanga. Alléluia, Nzambe bénédiction nanga na palpe yango, bénédiction nanga na toucher yango et se manifester na kat na bombo nanga. Ma bénédiction na yo et Nzambe tata tongo toya kapona kosenga Nzamba akota Nzambe asala Seigneur sala Seigneur sunga Seigneur mimonisa vi nanga e papa lumière et briller na kat na bombo nanga apa mulile longwa kat na bombo nanga ya tango ke uzo tambula na kat ya mulile tango ke na vi na yo mulile zali tango ke na ndako na yo mulile zali yango zo na makambo nyonse kangama papa Elisa Mwinda kat na vi nanga n'est-il pas écrit que tu es la lumière du monde papa lumière na yo et briller kat na bombo nanga n'est-il pas écrit que un peuple qui était assis dans le ténèbre a vu une grande lumière vi nanga et mon lumière na yo papa alléluia Nzambe odionso nazali koluka amona yango Nzambe yaya soko ebili kambo na yo nenta yango na kombo nango lobele yango na kombo nango au nom de Jésus libala nanga et papa tala surendettement tala activité ya diable kat na bomo nanga funda tozo funda diable na tongwa lelo to fundie na nyonso asali kat na bomo nanga papa activité nyonso ya diable au nom de Jésus bien-aimé ton le Seigneur biso pena na défensive biso pe tozali ko travailler dans kolo yango nde application ni au diable attaque na bomo na yo to sito laté la marque de Jésus na tongwa lelo bien-aimé dans le Seigneur application nyonso ya diable ndenge tozomo na application na ba ordinateur na ba téléphone yango na monde d'esprit pe ezali bongo ba tele yo application nini ya celibat désactiver tozali ko désactiver ba application nyonso ya diable kat na bobo na biso na tongwa lelo au nom puissant de Jésus désactiver nyonso au nyonso ezali ba activité ya diable n'est-il pas écrit que le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable ba œuvre nyonso ya diable kat na bobo nanga na désactiver yango na désactiver malade na désactiver précarité na désactiver pauvreté célibat et kufa au nyonso ezali ya diable attaque ou na yebi ba kombo na bango ba kombo ya ba application wana te ba application nyonso ya diable na désactiver yango ça y est tozali ko activer au Nzambe ya Saint-Esprit tozali ko activer ya bolamo ya bénédiction de l'Éternel qui enrichit ya bénédiction de l'Éternel qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes tozali activer yango activer bénédiction nanga activer santé nanga activer prospérité nanga activer Seigneur progrès nanga activer réussite nanga au nom de Jésus yango de yaka katongo nyonso ete to bonde la tongo to yaka pete to bonga tongo ezali pete to bela Seigneur bongi sabiso Seigneur fais-moi grâce Seigneur salelanga bolamo papa salelanga bolamo na tongo lelo yo le bike zomo na mutute o azali ko ya na tongo biso ye to yenga yo na ye papa salanga bolamo le boko na yo ekangola ebikisanga alléluia secours-moi Seigneur Dieu de mon salut pour la gloire de ton nom délivre-moi Seigneur, et pardonne tous mes péchés à cause de ton nom. Alléluia, bien-aimé, sans habiter au bandit kotika journée na biso na maboko na Nzambe mais ya liboso tozali ko désactiver bando to nyonso mabe au nom de Jésus. Kaka ya butu ya lelote mais ba butu nyonso banda to koma na sena mokili o nyonso munguna asala ba et ba application nyonso ndoto mabe to désactiver yango na tongo ya lelo au nom de Jésus to activer ba noto malam to activer ba vision ba songe ba rêve o ezali ko uta epai na Nzambe o nyonso munguna sali na butu ya lelo to anéantir yango
to détruire yango, au nom de Jésus, calendrier naïe, alléluia, au nom de Jésus, ma programme naïe, au nom de Jésus, alléluia, non somonguna sali, et te salemana mukolo, yalelo, et salemate, au nom de Jésus, kakamukanu nanzambe, salema, mukanu yakanje salemate, au nom de Jésus, to détruire, alléluia, to déclarer moto, alors bakina Ezekiel, moi tu prophétise le feu, moi tu déclare le feu, tozo déclarer le feu dans ton alléluia, au nom de Jésus, tu as déclaré le feu et consumé œuvre non sur la diable, et salemate na kombo na Yesu, kaka œuvre nzambe nanga et salema, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, tozo boya, ba mauvaise surprise, ba mauvaise nouvelle na journée où yalelo, to boya ngo to repousser ba attaque non sur la diable na mukolo où yalelo, repousser ngo contre bomo nanga, contre bana nanga, contre ministère nanga, contre peuple oyo pesinga Seigneur, papa batak nyonso ya muyin, nyonso munguna abongisi to boya ngo to détruire yango, alléluia, to déclarer miracle na mukolo oyo yalelo, ma prodige, alléluia, au nom puissant de Jésus, gloire na yo et se manifester, le boko na yo Seigneur ezala opérationnel, n'est-il pas écrit que la main de l'Éternel est élevée et que ça me manifeste sa puissance, manifeste ta puissance ce matin, au nom de Jésus, pe na journée o yalelo, o nyonso munguna sali, et le boko na yo est panza nyonso, le boko na yo est déjoué, ba tanta nyonso ya diable, na mukolo o yalelo, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Yango deto yakato bonde la kabo tongo nyonso tout le monde ba vie na biso ko changer, papa change nos vies radicalement, tout le monde a vie na biso changer. Alléluia, change les cours de l'histoire de nos vies, papa, tout le monde a monene na yo. Au nom de Jésus, que le Seigneur de Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Dieu Tout-Puissant fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde la grâce en abondance. Que le Dieu Tout-Puissant tourne les regards vers vous et qu'il vous donne la paix, qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin. Et pour la vie et pour la piété, bon zambe bonga, obandako salamalamu yaya, obandako salamalamu, obandako imite malam, mambe elongwa katina yo, dekolanga yaya, zambe oyo asale obolamu ke, banda kosala ndima la motema bonzambe elata yo au nom de Jésus. Yango soki kenano ndiama Yesu tenano ndibela yete fongole ye motema na tongo alelo akota kati na yo et au changer radicalement. Yango nde tokozala prospère, yango nde komona état d'âme na yo soki kaka prospérer, yango nde komona vie na yo ndenge eko prospérer, okomona libala wana ndenge ko yambango, okomona santé wana ndenge ko changer. Alléluia, tokomona loboko na Nzambe kosala ete mutu azali kosala malamu te, azali ya Nzambe te, azali ya diable, moyen Nzambe asala réalité. Merci Seigneur notre Dieu, que toute la gloire te revienne, que le Seigneur de Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, qu'il fasse luire sa face sur vous, qu'il vous accorde sa grâce en abondance, qu'il tourne le regard vers vous, qu'il vous donne la paix du cœur, qu'il vous donne la joie de vivre, qu'il vous donne la réussite dans la vie, qu'il vous donne la prospérité. Au nom puissant de Jésus, prospérité matérielle, prospérité financière, prospérité spirituelle, vie de prière na yo ebunga, motema na yo banda kopela moto pona Nzambe, tant que nano comité, motema ezopela moto te pona Nzambe, nano tu n'as pas encore vu Dieu. Ngaite mutuna lobi 1 Jean 3 Jean au total verset 11. Mutunyon so azali ko salama, il n'a jamais vu Dieu. Au nom puissant de Jésus, que la main, que les yeux de l'Éternel qui parcourt toute la terre délocalise ce matin. Au nom de Jésus, banzelana yo nyonso efungwama na mukolo oyo alelo, grâce ya Nzambe accompagner yo mukolo oyo, faveur ya Nzambe accompagner yo, Nzambe abatela yo au nom puissant de Jésus. Bika na maladie ba chaîne kwea na kombo na Yesu Christo, tout monde a changement au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, acclamons. Acclamons le Seigneur, il est là, il est avec nous, alléluia, il est le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, le Seigneur de l'univers, acclamons pour lui ce matin, alléluia, Azanzambe, Abongwanite, bien-aimé dans le Seigneur, Yangonde Yaka, Tongo Nyonso, bien-aimé dans le Seigneur Tobondela, il a dit qu'il ne nous abandonnera jamais, il ne nous délaissera jamais, Tongo Nyonso, du lundi au vendredi, Nangonga 6 heures, à Bruxelles, à Paris, bien-aimés dans le Seigneur, et Zali
ezali 5 heures, heure ya Londres, heure ya Luanda, heure ya Kinshasa. Bien-aimé dans le Seigneur, yangonde erwana yaka ete toluka nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, atongo wana ezali moment oke yemoko azali koya ko se présenter ko zangate. Bien-aimé dans le Seigneur, mais à samedi na dimanche wana to bandaka na 5h30. Bien-aimé dans le Seigneur, et c'est bien-aimé dans le Seigneur, tous les soirs à 21h, heure ya Paris, heure ya Bruxelles, yaka na prière agressive du soir, to yako bondela avant yakola la to ko prépara ka terrain pete to la pongi moko ya kimia de kolanga sans femme de nuit, sans mari de nuit, sans cauchemar, sans maladie, Nabutuana. La prière à ne pas manquer, la prière à ne pas oublier, la prière à ne pas négliger de kolanga yaka poko nyonso de kolanga mais yamkola misatu ezaka singulièrement kaka pona bana na biso potomona avenir meilleur ya bana biso bon invitaka batu ebele baya ete toya ko bondela ensemble. Bien-aimé dans le Seigneur, dimanche nangonga 17h, heure ya Paris, heure ya Bruxelles, yaka de kolanga tanto zol bakutu ke yaka ezali kaka na ndako na yo wana ezali kaka simple connexion na yo se connecter kaka yango nde ovandi kaka o déplacer te ko futa transporter o bebisa carburant na yo te de kolanga yango nde toyoka maloba na nzambe na émission ya parole de vie de kolanga enseignement ezali yango nde tokobanda ko enseigner et surtout tout peut être la doctrine fondamentale ya christianisme pe mater o ezali ko terme ya lukuta toko banda ko corriger yango et bana nzambe bayeba o ezali ya solo. Bien-aimé dans le Seigneur, invité sous ce bateau na ngonga 17h heure ya Bruxelles, heure ya Paris, mais 16h heure ya Kinshasa, heure ya Luanda, heure ya Londres. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la description okokuta ba coordonnées na biso soko zana posa ya lisungi spirituel toko zangate ko sungayo ndeko oyanga toko zangate yango na ndeko yaka tongo nyonso omona monene na nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, et puis ezali pe na compte bancaire ezali wana yango po ete bosunga musala nzambe ndeko nanga sunga musala nzambe koyoka kaka te mais sunga musala nzambe akosunga yo pe te na ntango na biso ekomi ntango ya koseme soki oseme mingi okobuka pe mingi ndeko nanga 2 Corinthiens 9:7 et le bique mutu apesa ndenge motema na ye elingi PayPal pe ezali wana yango pona bandeko balingi kosala transfert na bango na PayPal ndeko nanga tanto komi wana tokomi na suka na ya culte na biso ya tongo alelo bien-aimé tokutani susu mokolo alobi na mystère ya tongo na moment tozali koya na défensive ko invoquer nzambe ko belela yeke akota bitumba na biso a changer histoire ya vie na biso kozanga te tongo nyonso. Au nom de Jésus, bonne journée à tous au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen.